Les gars, mon avis. Ok. Tantôt, on va... Nous, on est des journalistes congolais. Tantôt, on va fermer la circulation. Et alors, c'est pas de problème, ok? Ok, ça va, merci. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenge Toyebsaki Binoka Ake Tokozala na kati ya Bruxelles pour couvrir événement bozali komona ndenge bato baye bango moko bafuti bango mbongo tendeke bando fute pa kanambe toye kozela président na biso Félix Antoine Tshisekedi mais toza komona bato balobaki babilobela te donc tozali awa toko couvrir événement oyo tina suka donc tozali na kati ya Bruxelles na aéroport militaire tozali kozela président na biso tomoni avion ese kitaki kuna donc ambiance ezali makasi donc tozali une équipe mobimba Doudou Swami Doudoulé na caméra na kanisi Doudoulé lakisa batu ndengi bazali kozela Félix Antoine Tshisekedi. Qui m'a dit balancer tout le monde est d'accord. César Ngadi. Jours, il est arrivé, il y a chef de l'État, Félix et fait ses amakasi. César Ngadi a outil français. César Ngadi a participé au fait il y a 3 jours. Pour notre président Félix, béton de Boulonnais. Boy qui est d'Afrique et toi, Sabino, Boy qui est d'Afrique. Cléboa, César Ngadi, au événement du siècle. Yamba, le vrai Congolais à la tête du pays. Moi, Namboka, au Paranaïe, Fati, c'est une bénédiction aux alliés peuple congolais. Donc, il toye, Koyamba Pati, le peuple d'abord, César Ngadi, aux alliés qui vont rico Jenny Tiamuna. Ok, donc Binomoro Bolandi, donc Tozali Awa, en direct de Bruxelles, Tozali Kozela, chef de l'État, donc Tomoni déjà qui a vu un Witiko Kita, donc Binomoro Bomoni, Ndengmo Kile Ningani, donc tout le monde est d'accord, donc Tozela, total passage, il y a président de la République, Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Oh, maître, Maître Chua.
là, nous, on ne va pas fermer la circulation. César Ngadi. Voilà. Moi je suis de Liège. Je connais très bien Patrick. Ok, voilà. De partout. Oh, maître Churambo Malembatable, un grand sportif à Paris. Tu as dit pour reçu qui s'attendait. Tu as dit que il faut te vendre tous ensemble. Batunios, les Congolais vont répondre massivement. Ce sont des Congolais. Parti politique. Mais aujourd'hui, comme Félix Tshisekedi qui est le président de la République élu, il y a une mobilisation du peuple congolais. Et puis tu as dit que 60% de dialogue, 40% passage à force. Ceux qui ont franchi ligne rouge et ils ne pas poli, mais pas politique pour les Congolais. Bazon en mettant dans les raisons, tu as besoin de bango. Tu as na carte à Bruxelles. Tu as na carte à Bruxelles. Ouais. Donc binomo bomoni donc eza penza ya rosakanate donc makamboza makas awa na carte à Bruxelles. Ouais, je vais juste koyebisa peuple congolais que Mukonza Mboka na biso Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo azokoma na terrain. Vraiment peuple congolais tous en nation parce que ezali likambo ya mboka na biso. Nous sommes tellement très contents. Ya koyamba Mukonza Mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo eza problème ya mboka na biso ezali béni mboka ezali na maboko ya mwana mboka. Nous avons juste besoin ya ko sepelisa ndeko na biso o azali partout na monde ayeba ke esengo ezala na kati ya motema na ye nzamba yoki kolela na biso. Nous sommes sauvés. Ouais. Ouais, donc Mouninga tozali bato ya MLC Mouvement de libération du Congo, mais tu es côté la président de Bisso, pas le président de Bisso, il y a Congo Mobimba. Alors, tu es comme Boyate, tu es écoutes un président facile, tu sais que tu l'ombo, tu es solo la naïe. Nazali, Montoya, Nazali, Montoya, mouvement populaire, il y a MLC. Nazali, il y a Jean-Pierre Bemba. Mais Nazali, en France, Naïe, quand on a comment le président, parce que Nazali, il y a solo, il y a Nazali, il y a question, il y a tout le président. Yango ba question mi balemi sato na tout na président akoya bisanga pe na koyoka yango ndenge yango na pesi bino merci na tomeli bino merci mi Akiti makolo. Yo
Franchement, Bati va devenir Libanda. N'a qu'à 100 personnes comme moi. Quelle bâti? Ok, vous. Tu vas passer à la télé hein, si tu veux. C'est dans quelle chaîne? Bonjour. Là, nous sommes avec plein de gens, avec tous les Congolais de l'Europe. Et, il m'a salué. C'est un très gentil. Donc, voilà. Le grand prêtre César Ngadi. Donc il Cléboa toujours Nathan. Donc il Bruxelles tombé quoi.
Fachi Béton tozawa toyamba mokonzi moya bimeza te plein toujours. Et César Ngadi na pointe donc GDG Kitoko Bruxelles toujours en avant. Mokonzi outi na mboko donc il restera toujours d'accord. Naléli. Merci Kouloutou. Bino moko bomoni ambiance ezali awa l'aéroport militaire. Donc président de la République aye moya bima ezate tellement batu baleke belé donc incroyable nane salamate donc moyen abima ezalité nzele kangami donc deux fois te bino moko bomoni président de la République oyo tobandai kozela yeyo donc tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Eh bien nani 5 minutes César Ngadi on a CP livre moi c'est moko pour monio lelo moyen te nalinga na remercier parce que natala ka ba information na yo naza ko lala nango so na tieboye casque na mutu pana yo kaka mongo na yo nezaka tellement elengi ça me berce et puis je peux recommencer 2, 3, 4 fois 5 fois pana landa nini ba information pa na sepeli vraiment na ndenge na moni yo lelo allez. Na pesi bana mbona te mbote makasi vraiment to comprendre banda na botama na kola na moni un grand monsieur avec la passation des pouvoirs pacifiques et civilisés. Le lot, tozo télémela changement de mentalité dans tous les Congolais au bassin de la sorcellerie, il y a que détruire Mboka. Aujourd'hui, la France est avancée malgré les sorciers, mais bassin civilisé la mentalité. Vraiment, c'est le temps de prendre conscience, peuple congolais. Nous avons des besoins d'un Congo meilleur, d'un Congo où il faut rassembler toutes les ethnies. Merci, merci, Fatih Béton. Makasi vaccin à chaque fois. Akita biso mitema. Non, jamais. Ah, bokoto ya wapi ba fait combattant ba ngoni kabila biso yeyo awa. Ba futi biso mbongo te to yeka biso mona volonté na biso. Ça va et toi? Bon, papa. Ngai nazana no mutetela. Nazali kasayen mutetela mais nazako nazana et UDPS. Namoni que non mokonzo tuzako lukabutu na moyo. C'est le président Fachi. Yo moko moni débordement, débordement. Touti musika en Allemagne pour accueillir notre chef de l'État. C'est lui que Dieu nous a donné. C'est vraiment une grâce pour le Congo. C'est vraiment une grâce pour le peuple congolais. Nous avons vraiment cousin propre, il y a Jean-Paul Djamba. Cousin propre, il y a Jean-Paul Djamba. Il me connaît, c'est Albert. Okay. Donc, madame. Ah, merci. Papa Zouana, nous avons photo. Na inanga na saleli Fachi na ngai. Fachi béton. Ngana na sengo makasi na pesi papa nanga Félix merci. Merci mingi. Ngana zana ba niasi tanga nde na kipara ba classe ya bana na bango. Membalo na yoki nanga mutu pasi te ba bengi na ba onga te ko te ba bengani mwana. Ezangi $80. Oyo mususu ezangi $50 na sepeli mingi. Bina mako bomoni to yeko yamba awa ngaza nga mu Kongo. Mundibu musiki mpesi. Naza nga mutetela muluba te na mundibu musiki mpesi donc na nzimira nga Fachi puisque aza mwana mboka na yebi papa na ye na yebaki papa na ye na yebi bandeko na ye na yebi pana baona limité donc aza mwana mboka botala ba vrai combattant biso yo nde toye awa o to sali ke makile tangi te metolongoli dictateur na intelligence na sagesse tolongoli mokonzi na biso tana résultat na biso toza kosala ba marche na malili toza kofa malili ba neja wa pona kaka mutu wana kende lelo akei topesi nzambe merci Fachi na biso umela mama Denise nzambe azwa lokumu mama ya ba mama nzambe apambola bino merci. Naza na esengo ya makasi na koya na esikoyo nauti na Paris nakoya koyamba mokonzi na biso ya mboka oyo tozali kozela vraiment tondi nandimaki te mais vraiment nana esengo moko eleki ngai
nakomona bato ya Belgique, bato ya France, bato ya bamboka kili baye pona koyemba mokonzi na biso. Mboka na biso Congo ekotaka na libulu. Tozali koyeba te interlocuteur nini tozala na ye ou toko sola na ye. Mais grâce ya mokonzi na biso na banzi lelo yo Congo ekotelema et puis bato bakobanda koluka Congo na carte ya Afrique. Parce que bato mingi soko yebisi Congo, RDC, oh c'est quoi ce pays? Bayebite. Ngayo na zolo belabino na za conseil régional na Île-de-France dans la majorité avec Valérie Pécresse. L'air na za ko yebisa bango na lobi ke ngana originaire ya Congo et France a adopté nga. Or Congo, votre pays, il est en guerre, il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui, le langage est changé parce que partenariat est salima. Toko en contact na ba konzina biso biso to comme pont entre la France et la Belgique et la France et le Congo RDC, excusez-moi. Vraiment esengo etondinga na motema et puis na koleka na émission à César Ngadi oyo ngana talaka comme ça na sepelaka na ndenge ya lobaka surtout que tokobeta moto wana na mbunzu. Donc siko etikali penza to beta na mbunzu po bana mboka ba démontrer force na bango en Belgique. Je vous remercie. Kombo langai Mama Mati Kenya na Vandina Grigny Nelson na 10e circonscription et Nazali Motoya LR. Merci beaucoup. Klaxon, chants et danse, Bruxelles a vécu une ambiance inhabituelle ce lundi 16 septembre. Ce millier de Congolais de la diaspora venus de plusieurs pays d'Europe sont venus accueillir le 5e président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, en visite officielle en Belgique. 18h55 heure de Bruxelles, l'avion présidentiel atterrit sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek. Au bas de la passerelle, le couple présidentiel est accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Défense belge, Didier Reynders. La visite du président congolais marque un pas géant dans le processus de revitalisation des relations entre la Belgique et son ancienne colonie. Ces dernières années, les relations diplomatiques étaient très tendues entre les deux pays. La tension s'était encore accentuée quand Kinshasa a décidé de fermer le consulat belge à Lubumbashi et la maison Schengen à Kinshasa en réponse à la rupture des relations diplomatiques par Bruxelles. Depuis son accession à la magistrature suprême, Félix-Antoine Tshisekedi a donné le temps d'une révision de ses relations en ordonnant la réouverture de la maison Schengen, qui est une sorte de consulat européen géré par la Belgique, et la reprise de vol de la compagnie d'aviation belge SN. Alors que le cortège présidentiel s'apprêtait à quitter l'aéroport, la foule a pris d'assaut l'entrée du site et a obligé le président de la République à descendre du véhicule. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a communié avec les siens, sera officiellement accueilli ce mardi dans la cour d'honneur du palais d'Edmond par le Premier ministre belge, avant le tête-à-tête au palais royal avec Sa Majesté le roi belge. Il est également prévu une réunion gouvernementale à l'issue de laquelle il sera procédé à la signature de lettres d'intention. Je manque les mots. C'est l'enfant du pays, tout simplement. Bana Belgique balobi Belgique ekwei te Belgique etelemi ha bandimaka te Yesu aza Nzambe bandimaka te Nzambe na faci ye bandimaka te aza kosala azosala eza komonana botika tembe bondimaka te Yesu aza Nzambe bondimaka te Nzambe na faci ye bondimaka te aza kosala azosala eza komonana botika tembe tembe nye. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et bebio hey! Et loko ifozalaka ozana Nzambe faci aza ya Nzambe faci wa Yesu akiti somo bande ko babolingo faci alobi botika ngana kitana kende ko croiser peuple nanga na pesa peuple nanga mbota kiti na voiture policier belge lobi moyete mokonzi biso batoto invité yo eza pasi okokita te ba bloquer ye pendant 30 minutes abi affronter peuple na ya pesa mbote na maboko oh Yesu aza malamu nakoloba nini
grand prêtre bino moko boyebi Cléboa original akiti na terrain botala kaka ya loba na ye na ndimi nazalanga kolabo ya Fachi grand prêtre César Ngadi nzambe apambola yo ndenge ezali bandeko babolingo ya koloba ezali te wapi place ya kotia mutu eza te biso mama na bino lokola boyebi nga mama na bino kasi nga kaka intercession hey namoni mama moko ya mukolo grande sœur ya mama Nzuzu wa Mbombo Nzuzi bandeko babolingo Nzuzi Catherine to pusani grand prêtre amoni na bitala mamoyo mama azotambola za deja kogumbama to tune tobi mama na yo awa alobi na ye mama tala ba chapelle na ngala bondelaka butu na moi pona Fachi wa Yesu bakoko na ngai alobi mama nzambe asala kati na Fachi pona bakoko na ngai ba mama mibange ba mama intercession jubilé boyebi bino ba uti na ba États-Unis ba uti na ba Amérique bandeko ba uti na ba Canada ba uti na ba Londres grand prêtre tikana loba tikanga mama nona lobe sengwa modèle oyo nzambe lobaki soko zali ya ko surprendre banguna na yo alobi bazo traiter na gauche na droite ba batami ya ko surprendre bango eza ya ko incroyable bandeko babolingo toutes sortes ya ba maman toutes sortes ya ba papa ba ye bipai nyoso tala ba parking ba voiture à Balmain ba voiture ya Londres ba voiture à Suisse ba plaque ya modèle na modèle ezan des problèmes na kolobanini bana ya Cléboa original bo sepela parce que prophétie ya grand prêtre César Ngadi kokisa bien bomoni ke César Ngadi alaki na ena alaki na ignorance te azakola la pongité position ezaki très bien biso toza bana lumière na kolobaka nini bana Congo bana Belgique de partout na pesi bino nyonso bana Europe ba diaspora tous les Congolais na pesi bino merci nga mama na bino na pesi bino merci nazane sengo tomoni Fachi wa Yesu akiti na mama Denise omona ka lumière na miso otali osepeli na tali Fachi wa Yesu omoni ka Yesu na Yesu Dieu fait grâce aux humbles toi neloko tolobate nzamba lobaki so bozalanga na ko confondre bangula na bino merci pour la Belgique na pamboli bana na nzambe banson na pamboli ba congolais to yambi Fachi wa Yesu en tant que notre président il est le président de tous les Congolais. La bengi pe bino bobozo murmurer, venez, c'est le temps de Dieu, venez. Les Congolais, Dieu nous a sauvés, les Congo est libéré, RDC est libéré, on ne pouvait plus être esclaves. Vous avez vu les Belges, hein? Les hypocrites, les Belges. Mais ils nous ont quand même accepté à la dernière minute. Ils ont compris quelque chose. Alors, c'est comme ça. Nzamba lobi so ki mangeteli, nzamba lobi so ki mangeteli, mutuno so zali libanga pa kwa sa manga à côté là. Ba Belge ba bito so salaire. Toko perdre RDC, tikato rapidité. Nous allons rapidement. Voilà. Il est là, notre président, Fachi wa Yesu, mwana na Nzambe, oya était Josué, Okokoma, na terre promise na peuple nanga. Et nous voici, ça commence bien, mais pour Botala. Bon, moni Kamango, il sera le 21 aux États-Unis. Tangotolobaki likambonga na papa na bino, grand prêtre César Ngadi Nandima Kibiso. Vous avez compris? Pour l'école. Baboudaki balobi école akofuta ozwa mbongo wapi akofuta ba professeur mbongo nini bakambalo kuta ce sont des aventures bien aimé sala bolamu sosel bolamu zamba ko intervenir aujourd'hui voilà Banque mondiale a pesi mbongo alobi na Fachi je vais vous soutenir pour les élèves bandeko babolingo makam nyonso Fachi zo sala ya bien zamba telemi yango moni kanchachi mekana kanchachi mekana basoda mekana ba policier ndoko kama voilà. On est là à l'aéroport, l'avion Zopumboa. Voilà, notre président est là. Il est déjà arrivé. Azana Katia terrain. Minga Kolobezalité. Nazo Bakara Maman Jubilé. Biloba Bozali Kuna. Boningi Sayaya. Mama Congo. Mama Ariette. Mama Sac. Maman Jacqueline. Moi, on a vu la zone qui est aux États-Unis. Nous, on est là. Mais Tozalika Kolobete. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. Yangwana teni nangana kolata à la rencontre de mon fils Césali. Si Dieu est pour toi, Fachi, qui sera contre toi? César Ngadi. En tout cas, Pambolama, mon fils chéri, Pambolama, Oza Nzambe, Osali Kitoko.
Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.